Monsinzo. Mosinzo. Baninga tango kokie papi keme tolobe la vie papi keme tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie en gros génie papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est opérateur de Jaffa Kofiri Finchman papi gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie Azalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie. nazalaka moninga na yo te 4 rois peintre Washington leur pays papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie nazalaka moninga na yo te papi gene moi c'est pas ton ami voilà moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te gene yo ebite azalaka moninga na biso te olai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te Azalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Grand prêtre. nazalaka moninga na yo te Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobe la vie, papi Gene. Nazalaka moninga na yo te, Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, papi Gene. Nazalaka moninga na yo te, mobile pembe. WS Production Willis Sionga. WS Production Willis Sionga. Chers amis, très chers abonnés, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci de votre fidélité, merci surtout Nabino Oyo pour tirer condition ma prière, merci à vous et merci encore la grande équipe à Tolobe la vie, Washington, merci Nayo. Et membre de Zurich, malheureusement, en Afrique. Président Victor Kapessa, na minute wana, merci à la grande équipe à Tolobe la vie, nous avons sous MG Katola. Merci. Un grand merci encore, Paï à Motonangai, Lievin Mazeko, Lievin Mazeko, awana bien, parce que na bien awa, et beaucoup d'ana, de l'eau, na un monument, un beau canabiso, moto ya sala banzela. À mon ami, pour moi, il faut 100 km pour aller barapé dans un calme. Mais, à la tchakou, quoi qu'on a danger, mais, il y a calme. Donc, merci aussi à Pichopa, tu as sauté du concours en Norvège, merci Nayo, et tout le monde, Bato Bolanda Kabiso, Nazomo Nalisusu, Montunangai, na Tati, il y a Angleterre, 30-30, proverbe. Voilà, il y a Pépé, Papa Pépé, Vieux Pépé, Feli, Manouakou. Voilà, Yamba, Manouakou, Boyoka, c'est Venezamo Moulay. Alors, l'émission
na kolinga en fait tosala émission moko tolobela sur réalisation makambo ya sala parce que surtout que na CV za mo mulai mais to suteka likolo tu manoko bonjour. Bonjour ndeko Papi Gaine tolobela vie. Na sepeli mingi komona yo. Na sepelaka na yo mingi parce que o mipesaka tango ya kolokanga. Mais chaque fois oyaka na porte na nga ndako na fungolaka porte pokota. Donc toute la famille. Merci pour osalaka mise à jour yangai. Merci mingi. Voilà. Avec eux trop hein comme toi. Nazomona. Le producteur monsieur Motobele a tout ça na mboka na yo na bien awa na yo kutanga kutsupete. Il y a Pepe Feli. Na kolinga mingi batu bayeba qui est Pepe Feli. Donc moi biographie car me vite fait na biko solo ba déjà mais tout le bénéfice en ba moso on ira ko l'exhibition puis mouvement de bosso yo bandaka. Alors no kata on pena mo kuse pour eza molaini ka ndingo ta ekoloba. Ngai na mbula oyo na kokisi 71 ans au balobi 71 ans. Et na bandi kelasi na ngai na Saint-Jean-Berquimance na botami na 1954. Papa José Nicolas, Mama Toussamba. Puis bon, na tangi école na ngai na Saint-Jean-Berquimance na longwe wana na ke na Notre-Dame. Au fait nazali produit ya ba jésuite. Na tangi pa ba jésuite na zo formation ba jésuite na discipline ya ba jésuite. Yangwana fonctionnement na nga pezaka ndenge wana ezaleli. Après tant on assisi na Notre-Dame na lekaki na Académie des Beaux-Arts. Puis bon, la musique est aux place na bandi musique mais pour la banda musique na lekaki na ko yekola na yekola ki pembeni ya muninga ndeko kombo na Elaji Milando aza encore na bomoiti na mokona lelo yende mutalakisanga lindanda et après na yekoli lindanda na monaki ke ko beta na ngamo kona kolutu na ndako eza bien mais kozala na kati ya lingombe kozala na litomba koleka pona koyeba ko beta na baninga pe kozwa pe mayele pe baninga et na ko solliciter un orchestre Belguide ezai kaka ne ya la pembe na biso wana musika te ne pa ya vie Georges Kiamonga na verkisa za ovanda et tango na koti na orchestre Belgique to ko répéter na eyala après tango ba yeko zo ba comité directeur et ba comité directeur ba ko changer et si ka répétition to comme na poka baka 10 to umela ki pété ba yeko benga na biso nyonso menga ba gardenga poto sala orchestre sika orchestre ngo ezalaka esalamaka le 24 décembre 1969 na 18h na Nkondo Papa Wemba, donc Tobanda Biso Mibali, donc une guitare et une voix. Donc moi beaucoup c'est na repé ça pour na CV na ya ngwana. Voilà, donc tozo a to folora moi ba grande ligne to mettre les capos. Zaiko Salamande. Zaiko et Salamaka ndenge ka na utuko ko beta lisolo sikoyo. Belgique ba bengani ba musicien nyonso Belgique ngai ba gardenga po mutaye ko pesanga lisolo zaka Cosmos non Odon pe la Simba yem taye ko pesanga information na que René goza le 24 décembre na 15h na poka baka 10 to ko révoquer bino nyonso ale yo poko kene na yo mais yo après fo zonga na chanteur aleka ki mukolo wana oyo accompagner ki na répétition to ça l'orchestre muso asika tant on peut ba bengani biso le 24 décembre on a ba 15h ngana yeba ki neba ke ba bengana biso to ke na biso pe et après ba ngana kena na ndako après na zinzela mususu na yonzonga mpoka baka na 18h wana tukutana Papa Wemba na ba fondateur nous surtout nini et Zaiko langa isalami comment on appelle ça. Bon, Zaiko ezalaka déjà na Bruxelles. Mais Zaiko na bazaiko komango na lettre C.
ezaka orchestre ya Ngalula zaka na ye nde mutasalaka aka guitariste lead aussi ye mutasalaka orchestre Zaiko na Bruxelles et aza parenté na famille Moyowabu et sikoyo deve mutapesaki likanisi ya ko remplacer lettre C na lettre K avec comme signification Zaïre donc Nzadi fleuve Nzadi na Kikongo na français fleuve. Donc, Zaïre et Balé à Bakoko, donc. Okay. Zaïre fleuve, Kowana, Bakoko, donc nos ancêtres. Donc, Zaïre à Bakoko. Et après, Papa Wembande Moto, ayeko bakisa langa wana, ya zwaki yango siko na édition Maluta Maasalaka. Ezayiko édité banzembo ya ba orchestre ba belgicain na tango wana. Ezaka langa yanga. Alors, au lieu de langa yanga, tolongola ki yanga wana, donc papa wemba proposa que la langa, donc langa au carré, langa. Et après, toyekota la langa, ezape nzete moko, ebotaka mbala na se mabele, mbankasa na ngweza lokwa matoi ya nzoku. Alors, toyekota langa au carré, donc langa, zaiko isalami, le 24 décembre wana. Na 18h, na poka baka 10. Et répétition à Liboso, le 25 décembre, na Louozi, à 9. 69. Le 25 décembre 1969, na Louozi à 9, Simaya Carrefour de Jeunes, Nandako ya président Mungombe, un des cofondateurs. Mais est-ce que tu as pas bien gagné yo zongi papa mba zongi te papa mba zonga ki namte apo azalaki te na réunion wana ngaler na zongi papa mba lera yesikoyo orchestre ya kutaka mokolo wana ezali sudi ba bine kaka guitariste mutaza na yesiko to sa l'orchestre sika donc bango se baluka déjà ba administrateur oyo kutaki wana parce que ba administrateur wana tozaki na bango na Belgique. Okay. Donc ça va contacter mon exactement. De juste la besoin d'intéressant. Politique bandakala. Politique bandakala. Politique bandakala. En tout cas. Alors, Zaiko Bandi, il y a cause de si bon, vous aussi succès de Naka. Mais et bandaki non na moi passé hein parce que tango orchestre salami ngai na mona ka guitare électrique na musika. Donc il fallait au moins nazala initier. N'appelle ça merci mingi na Roxy Chipaka. Guitare na ye Fender Jaguar azakobeta na tuzaina andimaka ba memelanga yango na répétition na poka baka 10 pour que natala na meka na s'imprégner yango déjà ndenge neza. Puis tango na zwaki yango na simbi ya kilo na mona ki yango moi ndenge moko boye. Na comprenait qu'il y a un pensée. Après tant que ça la concert test avant tout ça la sortie zaka na DTO bar na commune d'Endal Kakawa na Lodja croisement Lodja na Gambela to bandi obeta kana lever des rideaux ya concert à Tuzaina et tant to bandi obeta technicien na bango Mikorobo père son âme alangwaka masanga alors na yebite loko ni nezwaki ye ayeko tela ngai effet delay mais delay moko ya mulayi donc tango beti note okomi na note mususu mais note yo betaki eza kolela kaka alors e perturbaki ngai et puis e perturbaki arrangement nyonso orchestre et vraiment to foiraka mokolo yango bon après et préparer qui biso quand même pour nous bah déjà ndengeni ba biloko ngo et fonctionnaka après tant que ça la sortie na biso na wai wana déjà bateau ba louisa ki ben instrument bazali ko suka biso pour nous ça ba réglage ba équalisation tout ça pour nous soin te ba kangote na ba musicien ba bazaki na attaque chant na attaque chant tozalaki na Papa Wemba Nyoka Longo et Voloko Mavuela bangomine. Montant on a administrateur biso toka ba musicien. Administrateur ezaki ba
collège ba fondateur na ba commissaire au fait secrétaire administratif. Alors bien on vient toujours sauter mais toujours qui quand même moi tous en moins ligne na biso Zaiko siko ya kozwa penza ça dit bon on bien siko mbongo Zaiko quand ah umela ki momuke hein parce que tant que ça est sorti en 1970 donc on a tobé takato bandaka 15h to bandi concert 18h il faut aussi ça concert parce que ngazaki na mineur hein na kipena une autorisation te ya ko betaka na bar même ko bima non so na zo sala on a ko bomba na baboti ba éviter et na à partir ya 71 na 72 né wana moi itombe bandi kokota tosali enregistrement ya liboso ba Mosinzo ba Pauline ba Latunej ba Francine Keller monsieur Zaki enregistrement liboso ba enregistrement liboso enregistrement liboso pendant moi et mutabeta drum na ba enregistrement les abimi mbale hein OK André et moi bambongo bandi komonana mais tozaki na salaire te mais soko za na moi kokoso ba kosunga yo donc to bandi kopusa na muke et tant to komi penza na 1973 wana penza komi kofuta to komi olia pena mbongo musique donc album le ya oyo boso sala na succès makasi hein parce que tant wana ezaka na ba 45 tours tozaka na ba long play te ba album ya ba 33 tours te donc tozaki na ba 45 tours studio les gars vous continuez beaucoup beta mbala moko bino nyonso soki moko asali mwa mobunga bokati bobandeli OK alors Deve Mwanda azalaki nani Deve Mwanda azalaki parmi ba fondateurs parce que tango ya Belguide André Bita na Delo Marcelin bango bato babengaki Henri Mongombe. Et Henri Mongombe azaki d'accord pour kaya kokoma président ya Belguide. Mais à une condition, moninga ne bakola na ye azala. Deve Mwanda. Donc Henri Mongombe qui président et Deve Mwanda vice-président. Et Delo Marcelin na André Bita corps ya fondateur donc. Et tango ba révoquer ba musicien. Orchestre Sike Salami, bango nyonso mine bakomi collège ya ba fondateur. Mais soki totali bien na fondation wana papa wimba paza na kati, ngape na za kati. Normalement, na kati ya collège ya ba fondateur wana, biso pe tozo faire partie. Biso mibale. Alors, bato bele ba yebanga na Deve Mwanda. sikoyo na ebandeli wana tango Zaiko esalami Deve azalaki commissaire au fait et kopusana mwa kokoso moko esalamaka aye ko perdre musala na ye tanga perdre musala na ye na moment wana nde tomona ke non akota azala penza pe musicien lokola biso abanda pe ko gagner lokola biso lokola azaki déjà na elan robeta mbunda po azaki chef ya Xavier ba mouvement Xavier wana ezaki pe na ba partie animation ya robeta moi ba instrument moi ba mbunda tout ça et puis abandi robeta mbunda donc avant que tu yebanda robeta mbunda yem ta proposaka siko Merijo azaka na équipe na ye tango ye devazaki commissaire au fait de la mairie, je vais ça la publicité. Il y a quoi bamba baffiche. Baffiche ya Zaiko babisika torobeta. Après, lokola connaissance Zaiki déjà na niveau ya Xavier, il devait chef na ba na Xavier, a même pe chef ya papa na Xavier. Et ayeko kota siko mairie abana robeta mbunda. Mairie ndo beta mbunda parce que mbunda liboso tozani na Zaiko ezaka Ephraim. Comme on est à Ephraim.
Donc, mais tu pas maintenant la série, on a déjà Azara déjà. Donc, tango to bimi, Merijo Azala qui est équipe, il y a DV comme agent publicitaire. Donc, Bazaro travaille na commissaire au fait, donc DV. Mais voilà, il y a machine. Non. Abandaki na wana mbunda, après mbunda, abandoko tape na dru muke ti, ayoko mao ya koma ki pe na bit o ndenge vanda, mokeli mobimba ye ko reprendre. Vraiment, na félicité mingi. Mais, tolobela ke mingi te mabe na biso nde yango. C'est ça. Alors, Deve Akufaka, vous en ensemble, tango Deve Akufinga na zaki su na zaki kola ngala te. Ah, ok. Ah bon, voilà, on a tout les aides parce que on a tout pour les toyoga, pour faire pour la zaki. Ah, vous voyez, vous avez na yebite. Ce qu'on pense à la point. Ah! En tout cas, ngai na mo expérience muke na zu ya vie, na eko comprendre que eloko nyonso ezaka ni bandeli ezaka pe na suka. Oyo ezaka na suka te ezaka pe na bandeli te. C'est comme mbonda soki ezobeta ebetama tango mbonda ekomaka elengi frottement ya maboko na poso ya mbonda ebotaka chaleur. Ce qui intensité à chaleur wana emati likolo makasi poso mbonde ko pasuka. Donc parce que ngana assista na séparation ya docteur Nikona Rochero bitumba wana esalama na rond-point Victoire Gambela na zamwana muke na za umona Papa Roger Izeidi na Rochero bazalaki kana bango. Et puis docteur Nico na papa Deschaux bango pe kana bango bazalaki na piquet na bango na ba instrument et sikoyo papa Roger Izaidi na Rochero ba yako kale bango na rond-point na biso rond-point Victoire Gambela. Donc soit na makasi ezalaka na vraiment na assistango et puis lobby nango to yoka African Fiesta Panzani. Nico côté na ya salle African Fiesta. Soki ça Rochero na papa Izaidi côté na bako salle African Fiesta flash. Et ça là na passé. Mais c'est qu'on a monté on est comme na kati na musala ngo na ko comprendre na moni évolution ndenge zalaka. Ah na yo comprendra d'accord. Ezalaka donc esengaka fo ko panzana. Ouais. Mais on a vu nos sources c'est-à-dire raison des amis ils ont dit qu'on demande on dit qu'on na kati. Ngai eloko ngai na démissionnaka nga za démissionnaire. Na démissionnaka balongola ngati. Na démissionnaka parce que ba révoquer ba musicien nga na yebité. Alors que ngam na chef d'orchestre. C'est pas normal. Et tant on a moneka ndengo na pona na mona chango ça le quoi coup d'état. Alors tant on est comprendre on a bon. Pour continuer ma so na bino nga na kenanga. Ça il Quand on a tenu ah, na yebi na ngate. Nga na kenanga. Quoi tenu? Ba révoquer nyo sonde mtu balanda kinga. Tongo nyo so ba révoquer bananda ko. Ti ba ko mele pananga, midi pe ba olia kaka wala na poko bazongi. Bango nyo so ko ndenge ba révoquer ba na tango nezalaka ba acheke da ba yenga Evoloko, Grand-Père Bouzi, Joe Mali, Juju Musique, bango nyoso kaka. Alors, likanisa ko sala ce que grand ça ça. Ah, ngako tunazaka na likanisa sala orchestre te. Ezali na moninga mo tozako vaneka na loporia na matunye. Pekos Mayamba. Tongo moko ye kotala ngabo ina ndako. Tanga kote na lopango amoni ba ndeko ba artiste ba vandi na bakiti wana on a kanisa sola na ba mpe momuke après aye na ndako kutani ah boni mon frère ça va to bandi maso na biso abi nanga me na moni ba ndeko na libanda baza
mais sengo penza te omoni te ke soka kaka nzembo nona zaiko awa pesa ka kombo orchestre et bo bandaka ba répétition bon to s'organiser to bando soutenir na vandi na tele nga bia bon pongamo na zaina na likanzo sur orchestre te pona ngai lokwa na zonga ba classe na académie des beaux-arts bon idée na ngai zaki ekendike pa mususu atali ka bi bon à cause na raison et nani ndeko pe evoloko mutaloba nanga mwana mai tozotala ka yo sérieux ozaki na poso déjà ba leader déjà à l'époque ntango na yo comprendre na bi bon soki tosali mpe structure moye tosala barépétition awa epa na nga eza te naye koloba na evoloko bon barépétition tokosala epa na yo na yolo tobandi barépétition kuna na yolo epa na ye après naye korefléchir na tele na bi me nga nazalaka dia na mwa makambo na nga nazalaki na maison na nga ya koteka badiske nazalaki dia na label na nga koproduire badiske donc nazalaki éditeur déjà ya édition musicale et na tele na bi te il ne faut pas na confondre mbongo oyo ya nga moko na oyo ndenge tokosala lingomba mais bon il faut toluka totrouver fond ya démarrage mais tokotrouve yango wapi na koti ba démarche na ye kozwa information ke mwana ya président azobala ntango nazwa information wana mwana mobutu akobala na koti ba démarche na ye koréussir kozwa contrat wana orchestre ebima nano te me nazwi contrat wana planifie ke nga moto nakobeta na bamusicien naza na bango eko wana mpe elalaka te etamboli namona kaka grand maître Franco atindi éditeur moninga aye olandanga kuna na yolo epai tokorepete epai evoloko grand maître aza na besoin na atinga na yozo nabimi nayebisima bacontinue ka répétition nakoti na voiture sikoyo toke tokome na 1 2 3 tomati nazokota kaka na bureau ya grand maître Franco boye namonaka baninga nyonso batikalaka batandami molongo bango nyonso kabi yango kabi mais yango nini yango susu boye sikoyo Franco avandi kwa na nsima bureau na ye nake napesi ye mbote aye kosenga ngai tobeta ensemble bien, mais nga se naluaki ba instrument parce que naza ko collaborer très bien na sœur Mpongo Love parce que na featuring de bandakala production na ye na Palladium tanga beta na Palladium na beta kana ye ya ekipo na ko luka ko zwa quand même donc ko zwa moi ko tanda promotion esalaki bato baya mingi bato akushe ebele baya mingi po ntango wana ayebanaki mpenza mpe nano mpenza te aza kobanda donc na Palladium tobetaka na ye donc togardaka contact ya très bien puis bon nakendaki mpe koloue bainstrument epa na ye se naloue bainstrument se naloue bainstrument bongo sikoyo tosala ndenge abi te problème eza te soki oboyi babeta na bainstrument yo loué na opesa bino bainstrument oyo yanga ya oke jazz bango baza kaka mpe wana pembeni ekomaki neti mwa ennemi moko boye talaka makambo wa ndenge ezala deja ndenge batandamaki molongo mpo na nga namonaki yango suspect nakoti na bime oyo eza nini attentat complot to nini ondire bawela ngai ondire okwe na kati ya libula banyama après épisode oyo eleki nango concert yango mpe libala ya mwana président salami tobeti e na suka ya concert tete tobetaki na bomoko mais soki oza na liste ozotala ozomona pene ka orchestre eza kopanzana bien ke bakobeta ensemble mais ozomona ke bachanteur na bachanteur baza ensemble te
instrumentiste na instrumentiste bas ensemble te to betele ki nango bien na suka grand maître ko loba bon lobby na ba grand saiko na ba petit saiko na 1 2 3 na 15 heures na yebo yebisa frango na moni bikam na loba kino na bureau yango yo ebota makambo sute yango yo bon et puis voilà et kende puis voilà Nous on dit grâce à Copan. Bon, Pecos Mayamba proposé qu'il titre wana nzemba zaiko wawa. Ngana tiaki adjectif grand, c'est pour la rotalisa que to call maturité. Nous apprenons à rotalisa comme maturité. C'est une polémique à l'époque. Non. Yaki na écoute na idée koto teke bota polémique toni. Non, muta ko interpréter ndenga lingi mais ngai babiloko wana mona ngo eza babiloko ya bas étage. Zaiko langa tout choc anti-choc, Zaiko langa Colombo kabanini ban tout choc banini tout ça. On dit comment bien Colombo, c'est là Colombo. En fait, il y a qui boutique à Colombo. Comment Colombo a-t-il non, bon, ils ont un slogan par période. Période moko boye tout choc anti-choc. Période mususu tellement bas slogan les ont les camo mingi bon donc comment on les a aussi au sein d'un voyage à Porto. Ouais donc c'est on a déjà grand mouvement mais bien sûr parce que avant na longwa to komaka en mesure ya kobeta 3 places le même jour la même heure et c'est là les candidats zala que orchestre va fonctionner en entreprise. Donc, compagnie, pensako, ndenge, vieux c'est bon, ma komisaka, kosa. Au kosa, c'est comme on appelle 3 formations, hein. Bah, robeta biskami sato mbala moko. Donc, 3 paires d'instruments, tout ça. D'instruments, tout ça, qui n'a pas kabolango déjà en 2, et tout ça qui appelé à louer 3e équipement pour nous retenir la 3e place. Donc, comment fonctionner bon, mais bon. Montaroka Nanzamba succès, puis il y avait la main noire derrière aussi, hein. Ça ne plaisait pas na baene na biso, hein. Baene pensam tu bazali na base ya makambo na nyoso tout. Mais ba komi boni c'était ba bata makaka. Ba pelisa moto. Mokila ngeza bongo. Mais malamu nango ezaka ndenge na keno sa grand zaiko il permettait que bandeko lokola ba defa ba bima ba Chimita ba Joel ba Jonikel ba Jeffar Lukombo ba Adamo Ekula ba Ngonyoso c'est que yoza grand formateur net Barosa déjà Barosa non na forma ya bana obeta guitar lead ba pesa ko to combat cimetière un cimetière qui tombe. Donc, et permettant, et puis sa possibilité que l'artiste ne soit comme en moins visibilité, même il y a projecteur aux arbres éclairés. Si. Dans le bidon, c'est un grand formateur. Le format est bel parce qu'il va te dire bâtiment. Oui, mais na bête la moto loté, mais bon. Il cause un bon. Alors, grand Zaiko. Vous savez quand même moi Eve pour moi et vous voyagez tout dans grand Zaiko. Oui, to tambola mingi to kendeti na ba Niger to kendeti na ba Libreville to sala tournée na Brazzaville to kendeti na Rwanda tina Burundi ba Goma ba Uvira ba Congo donc to tambola mingi Oui, mais ça va c'est-à-dire au moni likambo ezaka na tango na ngoka ndenge na otai koloba na sepelaka na komisa grand Zaiko na 10 ans nango ase nasalaki 10 ans na Zaiko langa 10 ans na grand Zaiko après il fallait na explorer pe ba potentiel mosusu tant que ça li tourné après na yeko ça bango clair que bon ndenge zawa boy motana motaluka
mpona nzela mpona nini vraiment te parce que nga naki na posa mpenza na explore makambo mosusu ozali tozesa bango bozali orchestre oyo ekufi naloba te ke ekufi naloba mpe te ke ezali awa c'est fini terminus moto aluka oyo na nzela estce nasali mabe te moto aluka oyo na nzela toza ja na mikili mais toza mpe na mikili déjà oui parce que soki osali yango na ntango boso osili moto bosili ngala kasi oui alors yango nasepelaka na ndeko na yo collègue nombuta likasa ye muta beta sketch ke manoko leader makima tika groupe quelle esprit stylelo quelle inspiration ndamo na mona bongo te mais bon azali na raison quelque part alors mais raison ezali pena nini te nga nazaki na besoin sikoyo parce que omoni ya naki na besoin mwa formation moko parce que ntango na bandi na zaiko langa ti kokoma na grand zaiko nazalaka patron na nga moko kaka na mifutaka nga moko me naki mpe na posa nakende mpe kovivre ndenge nini bakendaki kosalaka epai moko boye ozozela mpe salaire ozotala mpe ndenge nini boorganisation ezalaka tout ça naki mpe na posa nango epuis mpo epermettre nga mpe na se focaliser na nga moko mpe na se focaliser mpe na famille na nga bana na nga bandeko na nga bakoko na nga tout ça e eloko wana sikoyo eyaki kofungola ngai porte mosusu ya kodécouvrir capacité ya kozala enseignant ya kozala pédagogue po a na Suisse naza kotangisa na école secondaire ya Chezo naza kotangisa miziki na bana ya 7e na 8e avant bakende kobanda université na opesa bango initiation musicale rythme tout ça donc naye komi découvrir capacité wana epuis esukaki wana te nakomaki mpe suki kotangisa guitare africaine parce que guitare africaine est très particulier nakoma kotangisa guitare africaine na école ya moto apari na ngai ya wa paix à son âme Robin Kenyatta fungolaka école na ye na Lausanne wana donc nazali mpe kotangisa wana esukaki kaka wana te nazala kokoche mpe bana na ina c'est faux tobosanaka te epai tokuti na ina na okoche mpe bana ntango ndeko na nga nani Pono paix à son âme aussi ye mutakende ofungola université na ina et puis parmi baétudiant azalaki kolandela mpona licence ezalaki na moko asalaki travail sur ngai la technique na méthode na apport ya manoko na kati ya musique congolaise alors na apuyaka jeune homme wana kombone Kilesi na apuyaka thèse na ye na accompagnaka ye azwa pe licence na ye et Damien Pono ye nde moto abongisaki déjà pour que na banda kokoche ba étudiant mpona na ina bon connexion eza nango ti lelo naza toujours na contact na ina na nouveau DG aza wana sikoyo et puis nayaki kokoma mpe professeur visiteur na université ya Limerick na Irlande na section ya world music alors omoni soki na continuaki kaka na baorchestre ndenge tozalaki bazaiko langalanga bagrand zaiko nanga komi découvrir capacité wana te ya kozala pédagogue nazala na rigueur déjà epa na nga moko ce qui fait que bon nao nazosala rigueur mpe ezalaka après bafamille ade yakobima famille ade eobima ntango ebimaki bon nazotalaka badiscussion yango koswa nango na mosika mais bon ezopesanga mawa mpenza bato ya libota moko bongo sukaka ndenge wana ti kokendeki na batribunal eza kitoko te okomba zaiko wana komba zaiko bino bafondateur mosusu bolobela yango soutien
comment on dit la combo ya président Joseph. Ngandenge na mone la kango hein. Zaiko eza patrimoine ya Congo sikoyo. Eza patrimoine ya Afrique centrale, eza pe patrimoine ya Afrique mobimba. Donc ikoza so eloko ya mututi. Quand ndenge zaka ba œuvre zaka na durée moko boye. Ce qui est kokisi durée wana et comme ka œuvre publique. Donc ils ont la ressource na ba auteur na auteur ba compositeur na wana. Bon wana eza likanisi na nga vision na nga mais bon eza vision batenye sauter hein. Oh du sota ameneni ye aye kana na mo liala donc kombo na mo liala wala problème ezate problème yati ngape na kufa na anza te na zo retraite na awa na Suisse donc tranquille na sana pepele tranquille mais tout ça comment c'est bon pour tout tant que zalaka na tant le bien Doubé Zaranani et puis Naebandela Zaiko, premier drummer eza Baudouin Micho. Ah, Baudouin Micho, il est premier drummer. À Zanvi. Ok. Après, Nazaki na accompagnement, Nazaki na accompagnement, accompagnateur Bakimi Bale. Enoch Zamongana na Teddy Soukami. Na base pe Bazaki Mibale. Damien Debo na oncle Baptius. Ah, donc oncle Baptius. Donc il était de la partie. Ah, Zala qui pense. Là où Melagata Kotaka déjà avant même sorti. Mais bon guitariste, un bon accompagnateur. Hein? Voilà, alors, là-bas qui te reçoit la mingi, vraiment, il faut être obligé de nous. Oui, mais il y a bibliothèque. Donc, tout les gars, tout qui est des cas de. On dit que, apparemment, il y a participer à la banzembo belé, au petit banzembo belé, pour nous le raconter. Ah, loko lo tuninga na kolobelango, soki ba tuninga te. Nazomo atina kolobelango te. Ah. En fait, ndenge zawana naza le seul musicien ya Zaiko o abeta na vive la musique. Na album Pole Position. Et puis, na beta, na Stukas, ya lita beta. Nze monsuri boluki na YouTube na ngesi boko trouver ngo leiseni. Na beta pe na casque vert, na kana Dido Yogo, na 5 bidens. Na beta pe na Léa Toupas. Na Léa Toupas to accompagner ka ba tête d'affiche nyonso auto ça na bona mboka tango na bantesa d'alliance ba idimane ba tout nyonso presque ba tout nyonso ba John Poy ba tout nyonso beta presque ba tout nyonso et puis na beta pe na orchestre national du Zaïre na Elia Afriza. Et alors, na bisika nyoso na tangi wana na beti banzembo ebele. Banzembo ça va succès. Ah, na beta banzembo ebele penza. Net na Léa Toupas version ya Zaiko wana piano, Géré na piano. Alors na Orchestre National du Zaïre, tout ça la pe enregistrement, tout enregistré disque pe bima. Apport dans la musique là. Apport dans la musique. Déjà, ce qui totali avant génération nanga eya ko kota na kati na mosala ngo l'orchestre na tango wana bazali ko beta ba kosala banzembo na bango metango okoma na esika ya kokende kobeta ba seben ba ko reprendre partition soit ya Franco ceux qui baza bato ya Stylo Demba ba ko reprendre partition ya Dr Nico so baza bato ya style fiesta mais ngaler na komaki ko composer pe ba partition directement moto tango na nzembo na ya yembi na déchiffrer baccord na ndi ko accompagner l'air ko koma pe na côté ko sala partie ya musique na créer penza partie ya musique mais na ibandeli na zaki influencer mingi na style ya Los Nikelos
Et puis, nous avons eu un bantu de la capitale Mingi, la Nigérie Gérard. Donc, on a na 2 lignées wana, sans oublier, maître Mibali à Makasi, ils a docteur Nicolas Franco. Donc, Bango Mibali, indépendamment de landa qui sérieusement. Et après, partant, la Bango Mibali, n'a créé la voie du milieu. Voie du milieu, il y a une 3e école, il y a guitare, na rumba congolaise. Parce que les 2 premières écoles, ils ont docteur Nico na Franco. Évidemment, tant que tu as docteur Nico na Franco, et il y a que docteur Nico na Franco, il y a qui batu nyoso ba kobeta na guitare, kobeta guitare. Et ça, il y a que bango de ba fungola ki nzela moko, o batu nyoso ba landaki. Donc, c'est aussi, K.O. Yanga, ndenge na yeko créer 3e voie, na yeko fungola nzela, o ba guitariste nyoso, balandi tina ba guitariste ba obeta lelo balanda kaka fragment o nyoso ngana beta na 3e voix. Ok, alors tous la guitare wana doublement c'est zo senga faut tirer en plus oyo likanisi oyo guitare oyo eza banda 1976 ya kilo ba guitare mibale banda 1976 tena zana guitare oyo oui nayekolaki kogere parce que guitare en ndenge eza azali na 6 cordes na C et 12 na likolo. Six cordes, 12 cordes. Donc, ah oui, bête alors la piano. Les accords d'été. Donc, ça sert à quoi? Et ça pour changer son. Par exemple, là, Nzemboyo. Na bossa titre nzembo. Donc net riff na beta na manche yo après na kitia. Na parole de guitare de Zaka. Wapi? Bon ba guitare yo et salamaka 5 exemplaires. Parce que maison Gibson et portaka plainte parce que forme nango eza pena forme de guitare Gibson. Alors partant il y a forme maison Gibson Les Paul portaka Ibanez plainte. Alors basuka kaka na 5e exemplaire et puis ba arrêta kosala parce que ba perdra procès et parmi les 5 pièces une de ces pièces yango ngana zana. Mokile tambolaka malamu pièce oyo na contacté trouver place dans le musée. Ils vont appeler dans le musée comme ça. Histoire, il y a guitare, il y a rumba congolaise. Ils ont la traduit à partir de la guitare. Ok. Alors, nous avons dans le monde de attends 5 partitions, mon gars, on est bêta, ça c'est tout ça, c'est quoi ça doit bêti. Au cas où ça vient, monsieur, je vais te dire, non, la daoga.
Ale likolo mingi na kwa kuna te. Les personnes en ok, moi aussi ils ont. M-O-N-S-I-N-Z-O Mosinzo. Aïe, 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 aïe. Ah. On dirait Colombo Kabandela Mosusu. Kabandela Mosusu, oui. Bandela mo bandi bébé. Ah ouais. Mais bon terme nous a qui les Aranzemba Saiko Kaka. Les Aranzemba Saiko, ils changeaient le monde. Mais il posait bien le problème. Non, non, ça pose aucun problème. Hein. Nous aimons pas reprendre autant de fois qu'on veut. Alors, et ça on est dans Nzembo nous sur le pays c'est la succès. On ne parle pas malgré lui là on le battait. Et on parle dans le non donc ba nous sur le pays tama on battu ba bina ba on ko Nzemba ko Nzemba kaza ke lenge Nzemba nous sur kaza ke lenge. Parce que Nzemba kala sur tali bien sur Zaiko maintenant on kasala maintenant on peut et ça on est. Mais ce que yo moni na koma na écoute moko analytique. Tango na yoka yango na mitunaka. Na mbula wana nazalaka na yango. Ndenge nini nakoya ko réfléchir bongo. Bon. Ça c'est que qui travaille le makasi. Tout le monde tout le travail le makasi. Bon ngati mtu nakolo bango en tout cas. Mais na mituna kaka. Kwani nazo kanisa ndingi wana. Et bon. Ba story zenyo so zaiko o zaiko azwa to ba net kolomboka. Oyoka yoka bango o azwa to ba libanda ya pour la version beaucoup de pour les restes wana nyusto. Non yoka bango on yoka bango. Ah ba on se va beta madame. Ba bon guitariste hein ba on se. Ba beta très bien, mutu pe
asalo na nzela na ndenga kokelaki pe pesaki esengo na bamelomane nyonso. Apparemment ba guitariste on dirait donc on bazaka kaka ba défenseur on dirait bango on dirait bino ba guitariste on dirait pena bozwa kapena ko ba chanteur te on dirait ba chanteur on dirait sous ba pa na bango et sous ko sala ko ba quoi c'est-à-dire au monde ça problème culturel hein problème culturel parce que moni musicien des amis normalement chanteur as un musicien musicien ça o ya beta instrument on dirait bino on dirait netka donc binoté on musique on yo que bino ngo beta il y a problème avec la culture yango no moni na pesa rapper raison na ba ndeko ba guitariste ba koma kuyemba na ko beta guitare moto ko roga na raison parce que ça sala gibongote de azapenzate mon pero a maloba il pas comprendre kango donc oui Franco pe timbela kango pe bien bon nous avons groupe Zalakaka et puis guitare batunu sobalia oui c'est vrai bon on peut pas non plus cause la bon partout hein so on a bon la guitare bon côté on souti capé baninga est-ce qu'il y a aussi des corrections à porter bon ngai eloko moko pesa anga mawa ezake tozala na langage moko nayebi te soki etonaka na eloko ni etoni soki kaka batangi kombo moto mongo asasila nga na comprendre te kosila yango ezalaka nini kosila na nini nayebi te nayoka yango kaka na milio ya biso mais bon moni tango ozosala eloko na un certain âge oza na besoin ya koprouver ocréer moins espace na yo tango odépasse stade wana oza sona eloko koprouver te donc siko okomi kokende à l'essentiel directement donc niveau nga naza nango sikoyo yango wana nakendeki directement à l'essentiel parce que naza na eloko koprouver susu te nabeti presque nyonso bon mais est-ce que baleki est-ce que bayaka pe komonda bayaka te pepe feli biso toza bato oyo toyokaka biso toyokaka musique tofandi tozoyoka musique alors nde bino boyoka musique eza oreille oyo bino bosala eza oreille ya biso te oza pe motu moko azobeta biso tozobina tozoyoka bien mais yo oyebiki moto aza ne foutere koyokaka moto oyo no moto aza ne foutere nota liboso kaka moto azobeta ressentir déjà niveau moto wana aza nango na note kaka ya liboso et puis bon eza pe likambo ya baheure au passé na instrument na yo na kati ya mosala na yo soki opasse baheure ebele pendant plusieurs jours bakosentir yango mpe na travail no na rendu na yo mais soki opasse temps mingi te na instrument na yo okodéveloppe pe te il n'y a pas de miracle donc il y a un grand travail qui se fait en coulisses que oyo tolakisaka na miso ya bato projet d'avenir sikoyo ngai ezaka legacy kotransmettre na bana bazwe na kati ya mosala yango na bakoko bazwe na kati ya mosala yango donc kotransmettre bango kaka oyo aza intéressé koko entrer en contact na nga soki aza na question nini bon il y a pas de souci naza ouvert mpona kotalisa bango makambo mosusu ndenge eza na kati ya miziki parce que miziki eza lokola mai ya océan tozalaka kaka goutte na kati ya mai ya océan alors meka komesurer goutte na capacité nyonso ya océan donc on n'est rien donc il y a toujours quelque chose à prendre nga nayekola ati lelo donc baleki mpe bazoya bakozala toujours na eloko ya koyekola donc soki bakokoya koluka kozwa mwa eloko moke
ngana koza nango avec plaisir na opesa ba. Liboso kozani poto 600 biso pesa opesa mbote. En tout cas na kosenga kaka na baleki bana baye na kati na mosala sikoyo ba bosana te musique traditionnelle na biso nde moto ezali base ya makambo nyonso po banzembo mosusu na komo yoka ndire mwaki américain ezokota mingi na kati alors que baaméricain baya kose ressource na ba musique traditionnelle na biso donc tosala keba na esika wana tosala keba parce que sinon te lobi na lobi mondele moto ya kolakisa biso ndenge biso bato bayende tobeta ya guitare oleza la biso tolakisa mondele komo lakisa biso donc tolinga te tokoma na esika wana yango wana to négliger musique traditionnelle na biso te so totalika na RDC avec plus de 400 ethnies ça veut dire que tozan a plus de 400 musiques alors ceux qui ont yekoli yango nyonso très bien mais c'est une grande richesse musique ezala monotone te okobanda nzembo na yo obandi yango na kote ya Bakongo nzembo mosusu okende Équateur nzembo mosusu okende Kivu nzembo mosusu okende Katanga nzembo mosusu okende Kasai mais te que répertoire na yo kozala monotone te il y aura toute cette diversité mais na unité qui va faire la musique bantou donc seul conseil nazana ngo yango wana po rumba on dirait bandi ko bunga mwanzela tout ça là très attention tout ça là très attention alors bana bazwa na kata musala baluka bayeba code ya rumba eza ndenge nini clé nango eza nini parce que ceux qui bakoyeba yango te donc ngai na kilelo ya mtezo bwa musala c'est basala très attention eloko wana kingai ezaka nango te bureau yo za lelo lobe oza ya moto mosusu mokili ezanga kaka bungu voilà mpona bambote napesi kaka bato nyonso balandaka tolobela vie mbote mingi et puis bandeko nyonso na Afrique centrale bandeko nyonso na Afrique mobimba mbote na bino nyonso leki na Lieve Mazeko Lieve Mazeko oyebi ke nakomi koconfondre na ndeko na ngai wazekwa Lieve Mazeko voilà ya yo yango wana biga nsumbu pe ya yo yango wana tostao pe liondoli toussaint ya yo pe yango wana e bandeko nyonso pe ya bino pe yango wana miswani ya yo pe yango wana. Voilà, donc je crois qu'ils ont la liboso pe asukate et on continue là yo le qu'on a parlé parce que l'histoire est amounée trop. Alors merci de nous avoir suivis. Je crois que Etoyaki Okutanana Kulutu na biso ezaki passage moko très important et c'est vraiment to kutana boye to meka ko solama moké parce que bon baza bateau yo tombe un monument on est encore vivant boye photo sambela nzambe nzamba pese kaka longue vie. Tous à la ranaye pour ceux que les lois actes tokolela pena bake musique ekei. En tout cas d'ici là portez-vous bien et restez connectés sur le Belavie officiel. Sans nos abonnés la biso abonne-toi, c'est gratuit. Tous encore la Suisse awa pour la bino. Merci. Merci beaucoup. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Moi je suis pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Tout oza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene c'est opérateur de Jaffa Koferi Finchman. Papi Gene tolobe la vie. C'est moi la moninga na yo. Nazalaka moninga na yo te.
est-ce que naza moninga naza moninga na yo te Papi Gen tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolobela vie. Azalaka moninga na yo te. 4 mois. Printemps, Washington, leur pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te Papi Gen mwasi pa ton ami nalaka moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te tolobela na biso te olai mobroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na bango te azalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.